1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana banane sana. Shana manana mayana saka. Dibi diba dia duta kandia da basha. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Boti bonjour, Kinia Bolingo Esengo. Ezalokati mabota mabino. Bino bezuli baku ya kotala lisusu ba film na biso ya Malibu Movie Club de cinéma kaka ndenge na ebisaka bino na Malibu Movie bokozwa ka ba film masika ba film makalate kobunga bunga te lelo film masika kaka ndenge boyebi na ebiki bozali bele na bandako toujours na idéologie ya Malibu Movie na mupepe 1308 code à succès code à mbongo code à moto simbi oziki botala ndenge tozali bele TV moko population ebele idéologie ya Malibu Movie aussi la raté film masika yango. Alors maman papa bongama ningana parce que awa pa na biso totala ka film très concentré parce que eza esika oyo tozwa ka édification eza esika oyo tozwa ka manière asika ya ko vivre na kati ya société yango wana benga tonton benga tontine benga ma chérie yebisai Malibu esi ya bandi yiwana aina film masika kaka ndenge tolingaka kaka ndenge tosepelaka nango awa na ba chaîne partenaire na biso boyebiki erataka te kasi nalobaka boye soki orate film na TV orate partie moko na TV kenge na chaîne YouTube na biso ya Malibu Movie TV kuna kobosana te ko s'abonner kobosana te ko partager surtout ba commentaire na ba like na pesi sous précision par rapport ya rubrique na biso ya dédicace show eza pona mutu nyonso oyo atalaka Malibu mutu nyonso alingaka Malibu alors eza ndenge nini zwaka kakombo non poste non prénom na yo komela biso na numéro eza affiché awa na se écran biso to lexango la bande passante kasi soko lini pe o participer na rubrique na biso ya Malibu chez vous eza simple tinda kaka adresse tango tindi numéro na kombo tinda kaka adresse ya ndako sika ovandi Malibu ko sala surprise na kobana skoko kita na bandako pona la kaki bino na août Malibu chez vous et aux ala moto tout cela va se passer en direct na kolakate na koya pendant que air la film les kaka ngaona na bino akatsa ndako toute la film elongo na libota elongo na bandeko elongo na bayike kasi na bosen pété ba bon tonton nyonso spécialement un bon tonton Yannick Mangala Blaster Zebissan Mtemberg mbote sika boza kotala ngai kasi fan zone de Malibu Movie merci d'accompagnement merci d'associer na bino na ba activité nyonso soza kosala elongo merci kasi to profiter pe kopesa merci moté na bino banso bokotala biso kasi ninge tolobaka bango kala biso sika bango kala biso sika yango yo to sala ndeni awa est-ce que tu as créé connexion pour que tu banda film oui bien biso avant to banda film tu créer la connexion merci la maman Lukunga Funa Changu Moama merci parce que grâce na bino ndé Malibu za continue merci pe na bino pas sur côté la biso banda mboka Congo Brazzaville na Bosanité Angola partout au côté la biso France Belgique Suisse Allemagne États-Unis Canada partout au côté la biso to pesi bino merci kasi to créer connexion wana ko motema moto olbi Malibu to banda kaka film ngwa sika continuité ngo to banda kaka kasi avant to banda film comment ibisa ngai Malibu ngana za connecté est-ce que ça connecté le close a connecté tombola maboko esika ezwami yo le 13 août oyo na lobi le 13 août oyo anniversaire na ngai le roi toza ko créer connexion boye anniversaire à Malibu message texto cadeau na koboya te na koyamba yo benga kaka na lobi le 13 août oyo anniversaire na ngai alors na profiter pe kopesa bino baso o boko fêter ba anniversaire na bino ba joyeux anniversaire bino pe ba beaucoup feli bozana matanga bozana pasi mes sincères condoléances alors to créer connexion ni nyango eye ba kotuna koko
otomboli maboko te maman otomboli te soki otomboli maboko te tokorediffuser tombola maboko awa namoni papa Simon Landu motema ya mama lisi futi esi atomboli namoni DG Laurent Kalombo esi atomboli tombola maboko nini yango yeye bakotuna ya basantu badia satana ya bakoko yuka nakoma peto nzambe papa mama ndeko mwasi mpe ndeko mobali yo moto ozali kometungisama na maladi ya VIH sida goitre ya kingo hépatite prostate talakisi oyo eza kopesa lobiko yango oyo eye na lobi S4 kisi eza kobikisa yoka ba témoignage kasi kobokola maladie te S4 ye pona kobikisa VIH sida goitre ya kingo hépatite na prostate yaka kozwa lobiko yoka ba témoignage yango yo leki nanga mazaki na maladi babenga biso ya sida azaki so otali bobi te mutu akufaka sikoyo nalandi docteur na ngai nzambe atindelaki biso bite navanda kaka na poko anatala na koye docteur nalandeli etina suka akomaki vuma escalette leki na ngai ye escalette mozokaki mutu akufa me lelo tala azongi na kati ya badonki na kati ya bato na bomoi. Donc, goitre ebimaki nga na kingo na coup gauche awa ebimaki nga esali presque 2 ans. On a commencé à aussi la mer. Maman a la bavix tellement attendu qui va côté billet dans la bavix qui court aussi la bavix mais à essayer aussi la nappe c'est confiance. Malais S4 ndé na ndo mais la malais bene à coupa pour la son ndo ça là. Maman a zone sur son ego témoigner na on a moni vraiment et on a bengi bino boya on est sur la malade. S4 yango yo eye pona kobikisa yo moto ume na maladi kovanda na ndako te yaka benga numéro na biso 084 24 02 957 bongo ozwa S4 obikisama na bokono oyo eza kotungisa yo senteme mabiso ne bala chapa na bala mami wata film na biso yango ebandi troisième partie ya film na biso ya Kibombanda Pasi avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka yango yo awa esika tosugisaki deuxième partie ya film na biso kasi zala concentré pona koyeba nini koleka tisiko toza kotuna nani abomi papa nani abomaki papa toyebi te o ebele bolobi eza mwasi liboso mingi pe bolobi eza mwana oyo aliaki na esani moko kasi vérité eza wapi ekoyeba na kaka na troisième partie oyo na lobi zala concentré. Merci na ba mama Lukunga Funa Chango Moamba oye yakawa ozawa nazawa mbote na bino bamboto nyonso ebele ezopesa pesanga ya nini outi wapi tala mwaso bitambola awa sokolandaki deuxième partie autaki kolanda mwana na ye abosanaki ke auti kokufela mobali azalaki na droit ya kobima libanda lopangu te bayibaki 3 pine ya mwana na ngai yango nalingaki nakende na epa bagent sécurité ya village nayebisa pe la police to porter plainte comme ça balukango nabosanaki ke mibeko epekisinga kobima siko oza komilobela yo moko siko miziki oyo compose kitoko boye po yembela biso elobi nini est-ce que oyebi conséquence ya mabe osali est-ce que oyebi te ke na bokoko na biso ezalaka ke mwasi ono bakundi mobali na ye te aza na droit kobima te te limbisa ngai nabosanaki na perdaki yango na mutu sikoyo nakoyebisa yo conséquence ya makambo oyo tikosala sikoyo eza ke après kokundama ya mobali na yo 6 mois to 2 ans yo kovanda susu awa te okolia te okomela te olingo bomisa ngai ndenge akosurvivre sans kolia sans komela naza désolé oza désolé ya nini oye désolé ya nini tala nayebisaki yo
kotikala kondimela ete alingaka mobali na ete nga na ye bio bien nga na ye bio bien oza tellement diabolique nga no tobandiki bo camarade wuta bo mwana yo oyebi ke nyonso tosali nyonso yo sali yango ezo ko affecter biso nyonso mwasi andoki yo semeki na ngai na yoki yo kasi yango eloko nazalaki kozela kotapa na yo un problème te ekosala nga mpe eloko te bozana eloko te akoloba likolo na nga ekosimba te oye biso nozoloba la boye donc nga nde nazawa nakomi nini mbo akanda waswaka bato oloba na nga buzoba boye okosala nga eloko te yo oza démon Elisa okosala nga eloko te okomi kokomplote na nsima mokongo na ngai olandela nga bashesta mikeka mpo bapinir ngai oza ta na susi ya mobali na biso tokufa te yo okoyeba nyonso ozoloba ekoaffecte nga ata moke te mitala yo moko yo oyoki 2 ans kokanga nzala okokufa problème te ata 2 ans nakosupporte mpo na mobali na ngai parce que azalaki mobali na ngai nakondima sanction wana parce que azalaki mobali na ngai nga nakolinga ye pour l'éternité azalaki mobali na ngai nalingaki ye ata babandeli mokili nakobala kaka ye oyo kosala nini awa donc comme olandalanda ngai pour que obomanga ndenge obomaka mobali na biso ndenge otika oboma mobali na biso ekozala possible te o bozomona ngai motu na ngai ezosala okozwa chance ta koboma ngai te yoka ngai Elisa est-ce que oyebi que soki ndeko aza na bomoi agangaka ntongo mpe midi mpe pokwa mais soki akufi bayebaka yango kaka parce que koganga na ye eyokanaka susu na mboka te yebango liwa eza circonstance un jour yo mpo kokufa no kaka alors kolinga te mimona na ete ondiri yo oza na valeur koleka bato nyonso baza na bomoi lelo moto nyonso suka akufaka na ye kaka mais yango te ezopermettre yo onyokola ngai mais zela na rappele yo kotikala kobosana te se souvenaka kaka ke nyoka ata si yo lelo te soki olekaka esika ya vandaka mokola koswa yo kozala epuis nzete tala nzete ya pamba nazoyebisa yo nzete ya pamba kaka nde ekokobota mbuma na periode nango moto akoforce yango akozala te alors malamu na yo okeba olandela makambo etali yo tika makambo na ngai Elisa okojure okolapa ndai kaka ndenga nalapaki ndai yo mpo kolapa ndai parce que moto alataka pantalon alataka ngo makolo mibale mbala moko te kaka lokolo moko nsima ya moko oyebaka mais ntango alongolaka ngo akokolongola ngo mpe makolo mibale yo mabe ekokomela yo moko yo nde mabe ekokomela yo ngai oforce ngai nakende jure idiote moko boye mwasi azanga ntina mabe ane kozongela yo moko tozela totala tokomona tokoyeba oza kobela keloïde oza na tatouage nduta tache cicatrice olingi elongwa na machine à laser yaka na première porte africaine père docteur Djibril nano cosmétique thérapeutique zwa numéro na ye 081 49 72 637 na bandeli 081 49 72 637 Elisa ninyango oli makambo so sala ngolo banini ninyango buzoba ningo sala na ngai Elisa obeti ngai mama ninyango zolekawa mama oza bien te Elisa mtu beti ngambata azo bloquer nga penzela mama ninyango pourquoi zo pousser mama nanga pourquoi zo tumbola mama nango beta ye otindiki nga natindiki yo te na simbi yo kaka te otindiki ngali jeni nange zo swa awa 10 oya kotela mama na ye koto yo oyo pa kotela mama na ye boye awa bakubunda Elisa nakebisaki yo tika vi nanga kimia omoni makambo okoze sikoyo mikebisa yo moko kipe makambo na yo Elisa tala makambo komi kosala tala makambo komi provoquer na bana tala Elisa oza na chance parce que naza na zemi tala ata naza na zemi zela soko bimi bwe na kobeta o na koboma yo
bo panzela biso bo panzela ngana ye Elisa bima awa Elisa yaka yako mekanga okanisi lokwa na zana zemi kenaza ko belle zemi sa maladie Elisa bima awa yaka to mekana nzoto bo panzela biso nakoboma yo okobomanga oyo okobomanga problème te kasi te botika ye abomangai botika ya bomangai mama chana se mama ozana zemi ozana mokumbo ozana likolo Elisa bima awa Elisa yaka lelo ngano toko silana ozokanisa ke zemi za maladie mama tika zana zemi okome mangambo apamba mama babundisaka mwasi azemi te tika ye kolanda ete Elisa yaka na koboma yo inezo lekawa puka bozo swana mama yaka to kende kokipe ete zemi mutezo sala ye bongo mama boma moto zana zemi ozana mokumba mwasa zema bundaka te mama tika okoboma moto pamba ezela okobota kaka suka okobota ngano tokosilana tokobundanga na yo Elisa yaka wana koboma yo naso limbiso kaka parce que ozana zemi tangu zema ne kobima okoyeba nga na yo tokoyeba na ndenge tokosilana nga na yo mekanga mbalasima koyeba makambo na kosala kondima te bayike na nga napesi bino nyonso mbote nga na invite bino nyonso awa mpona mabe moko euti kosalama après bokundami ya ndeko na nga mobali oyo awuta kukufa o babomaki bana baso mibale bakomi kokoze ba problème moko ya makasi awa na kati ya lopango oyo ba wana pe problème te alors tina na bengiseli réunion oyo nasala posa bino bayike boza awa boyebisa Elisa na oye o baza awa babima libanda ya lopango ya ndeko nanga parce que eza héritage na ngai parce que depuis bango mibale moko na bango tazai capable ya kopesa ndeko nanga mobali mwana mobali avant kakufa babima ize ozali boma ngana mtozo finga te ize mususa mibale azali awati te ekoki ozana droit ya koloba tango bayike mibali bazali bazoloba soki ba permettre te ozana droit ya koloba malamu no okanga mbanga parce que liboso nzete na sima nzete za ndenge moko est-ce que na lobi mabe te lobi bien alors moto oyo ayebi le passé na yete et ça lokola moto oyo azotambola aveuglement malamu yeba liboso pesi ma bomo na yo ndeko nanga ozana raison parce que ndenge zali awa culture na biso bokoko na biso eza o ezobatela biso système auto installa ndezo pesa biso mpeve bifo ti lelo tozala bien na kati ya mboka alors malamu to telemelaka tradition ezala respecter alors malamu te bato moko bavandaka babebisaka tradition alors basalaka ngo passivement to activement parce que ndenge za awa biso toza obligé ya kozana respect strict respect ya bokoko na biso alors mutu moko tabosani que mwasi oyo apesi mobali na ye mwana ya mobali te successeur ya mobali te alors bomengo nyonso oyo mobali akotika ekotikala na libota na ye lokola ndeko na mobali oyo akozala na bomoi lokola ize oyo azali awa ye azali ndeko ya Michael oyo azana no vivant alors bomengo na ye nyonso ekokende na maboko ya ize bayike na ngai biso nso toyebi yango keza bongo mais on est koloba totala pe toyeba nini kosalama réellement moko ya bana basi oyo ya ba mama o bazali awa aza na zemi tozela parce que nga na suggéré tozela nano abota soki aboti nde tokoyeba asisa nano période azemi na ye bongo soki aboti nani akoyeba soki aboti mwana mobali ok waningi koloba ke Elisa alongwa na liboso na lopango Elisa wapi Elisa yote parce que ozana zemi te ozana mokumba te yo nde bima na lopango mutaliboso nayebaki ke kozala surprise même mpona mobali na ngai mais nayebaki te ke komemanga na situation oyo tika mobali na nga apema na kimia apemani na kimia bon lokola komokende lolenge boye et nécessité esengi ke nalobaka ko eloko eza na motema na ngai mpo nayebaki ke ekopesa nga solution kaka mpo bokochange nga makanisi kaka mpo na lokumu ya Nzambe ngai naza na zemi ya 4 mois déjà nini
nzamba za lokumu. Alléluia. Alléluia bana na ngai. Amen maman. Awa biso nyonso tokomi tokamwe nzoka mama Elisa akumba zemi yango déjà 4 mois. Nazo koka ko comprendre likambo oyo te. Nazo koka ko comprendre likambo oyo te. Comment makambo kokokende ndenge ya boye. Comment moi si mususu père koki koya kokumba zemi ya mobali aussi akufi. Maman, tradition est stupide. Te kobenga tradition mabeli na biso stupidité. Kotika la komeka sus koloba maloba mabebo ete. Papa na yo azalaki d'accord na tradition oyo même liboso ki akufa. Mais loko moko atkala ki ko sepla na ndeko na ete. Esko maman solution toza lango sikoyo ezaki yo bota kaka mwana mobali. Oui. Oui. Siko maman ebongo soki aza mwana mwasi eko sokela biso ndenge nini. Maman awape mama abangi ebongo soki paza vraiment mwana mwasi est-ce que ko simba. Merci na mukendi bilonda 3 fois bisous. Ndenge nini mama tikala ko ebisa biso te kazaka na zemi. Est-ce que différence ngeko zala soka ebisaka biso liboso to te? Eloko senge to ibaka ka siko important asa na zemi pe kala mingi ta ko botela biso mona mobali. Bon soka boti mona mwasi kanga mbanga na yo. Comment koko zala positif ne fût-ce que une fois la vie na ote? Nzambe o. Nazomona siko bitombo ekomo kene musika. Esengeli toluka bato ebele pasala mopanzi na biso po bitombo ekomo kene na ndenge ya mabe. Komo kende na ndenge ya mabe. AVC traitement ofele, problème ya miku ape traitement ofele. Yaka na ONG to sunga na biso yaka olingio ya zwa numéro 081 11 44 873. Noko rosepela noko zala lezi yo zala ka mopanzi na ngai yo koloba eloko moko te contre biso yo sunga biso to bengana mwasi ya ndoki wana oye abima kende. Oui nako salango bongo sko James ndenge nako ko convaincre ye noko James wala komitungisa mate mwasi na utuko kufati aza na mwana te wana zapeka mobali ngamo ko na ko saisir problème ango te o saisir likambo ndenge nini est-ce que opese ka ko sane makambo sala nanga te noko zala calme na ko gérer makambo kitoko ko banga na yo te yo mono za mabe vraiment noko zala calme te esenge to luka pe ndenge nini to ko gérer noko James mais zala calme ngai na ko gérer makambo na bien noko zala calme. Ok ngonga nyoso na kozana posa na yo fo mona naka zala calme noko na sawo na po na yo. Bon noko tolongo awa bat bakomona biso nakimao nakende na ngai. Est-ce que comprendre likambe wuti koleka awa na lobi na kocha commentaire te yo moto tuni wapi numéro ya ONG to sunga na biso zwa numéro 081 11 44 873. Ndeko nanga mwasi ozo nyoka mavoma na mboka oyo bitumbesi la raté boy ndenge nini. Imaginez mikolo makambo zo salama et puis na génération na période ya 21e siècle pas continuer ko vendre la kaka tradition ya mabe wana bazo lingo tika tradition wana te bokoko wana te. Ma chère yo nanga tozala ba même problème depuis papa nanga akufa leki na mobali akoma liseke ya moto na vie na biso obakana na mwana na mobali ye wana obayaka na mwana na mobali oyo azakta capable te ya kokipe vie na ye ya kolukata mosala alandaka kaka tatani na sima ye wana mwana na yango. Solution ezate na problème oyo. Et puis des wana baso considérer ata mukete souffrance au maman monaka pembeni ya papa posa na mongeza kaka ba benga na mama na ndako ya mobali na moko ba bundeli bomo imobimba bazo loba eze héritage ya famille na bango bomengo ya libota na bango. Est-ce que koki ko imaginer oyo kutu ndenge za wana asenga ki mama na ngai ki bombanda asenga ki mama na ngai ngelo bani nyango mpaka wana aza na posa ko mobali ya mama na yo aza na posa ko kufa. Depuis jour wana
ya kumko ko tungsa biso to kanga kaka bisaka to bima libanda lopang oyo o ez héritage na banga famille héritage à famille na ibite kutuni na sala na ibite et comment déborder na yebite na sana pose loko mon côté mabe comme la maman na ngai soki loko moko ya mabe comme la maman na ngai na kokufa te kokufa te mutu moko te kokufa awa na makam oyo ekoki tokofanda boye te totala makambo oyo totala babibali bapesa biso mibeko oyo tozokoka te siko tokosala nini mpe toza capable ya kosala toza basi kotikala kobosana yango te toza na eloko moko koloba te na kati ya tradition oyo toza na eloko moko na likambo ya koloba te nzambe o tala ondika natikaki eloko moko na moto zela nano nazokondi eloko ezosika zela nazoya malebo apesi mbote na DG Laurent Kalombo kasi na lobi boye le 6 septembre malebo movie visite na orphelinat tokende kotala bana mwa libanga mungwa mwa crayon mwa stylo tokende kopesa bana yo pe moto olingo tambola na malebo tokende kotala bana na orphelinat kabaka o kabaka tango zana bomoi salaka bolamu eni nango te eloko te na moni na kutu moto epeli nango malamu te moto nano epeli malamu te ma chérie wana eza makambo ezoleka bayoki moto agangi na nsima wana nani yango nani agangi kuna yaka tokende nano mbangu nani agangi na nsima ndako mama mama nini mama lamuka mama nani asali yo boye nani asali mama boye mama lamuka mama lamuka tikosala nga boye mama kosala nga boye te mama te nani asali yo boye mama nani asali yo boye boye bosunga ngai nani aza wasunga biso awa mama akufi suka kaka balongi suka baganye basi l'unique source ya bonheur na ngai l'unique source de joie na ngai babomeli ngai mama wapi mama na yo nayebisaki bino bokanga bisaka na bino bozozela nini bino wapi mama na yo noko oya opocholanga to nini yango oya nini yango nasali obomi mama na ngai yo mto bomi mama na ngai nabomi mama no ndenge nini nabomi ndenge nini pourquoi bomi mama na ngai yo bomi mama na ngai nasimbaki mama na ote natikali kosimba mama na ote nini yango zoloba yo bomeli ngai mama noko bomaye zwa bomaye Mary yazalaka lokola mobali te malembe muninga nanga malembe calme doser tchana c'est contrôlé tchana c'est mama akei merci na les patrons papi empia nzamu madame Nasha Nzobo wapi kapsiso kamanda esko za kolanda malebo apesi mbote na kolin iPhone RDC Boss Ibra Banque Centrale mbote na bino esika ezwami bino ngana tikali kuboma yete eza vérité oui nalingaki na benga na ye atika lopango ndeko na ngai mais nasaki na posa teke akufa nasaki na intention pa kuboma yete nani asali likambo mutindo boye likambo ya mabe boye nani asali yango awa akanisi tango akendaka na mwana na ye azalaki kotomboka amenasaka bango alobaka soki batiki lopango te likambo moko ekosalama nzambe o likama eye o te eske mwana na ngai nasali boye nakobanda ndenge nini nakobanda kutu koexplike likambo ndenge nini nzambe kotelanga na likambo yo nzambe o yakawa nini yango osali nini osali papa okobomanga pamba papa zela papa oza ko étranglenga nakoboma yo osali nini
ozalaki wapi bute koleka papa nazalaki na zamba nazamba na puchi nazalaki na zamba donc obobaki kuna opundi kuna te papa zela papa eza ndenge ozokanisa te nazalaki na chéri nanga moko be chinyenye kuna na zamba chinyenye chéri nanga chinyenye wapi ozolobela chinyenye o wapi ozolobela papa nazalaki na chinyenye mwana mama Elisa mwana mama Elisa donc oyo papa ne Michael auti kokufa oui papa oh nzambe na ngai mwana ozali kama mwana ozali kuta akachuku yo ozobima na ndeko no ya mwasi oyo papa nazalaki ndeko na ngai papa nangi na yeba ndenge nini kanga mpanga na yo tenyo koka koyeba akachuku neza abomination toza bandeko na ndenge musika longwa mwana kizengi mwana kizengi bwe ndenge nini akachuku abomingai abibi na ndeko na mwasi akachuku est-ce que za kolanda troisième partie ya kibomanda pasi yangoyo kasi mutuna toza kozela toyebe yano nani abomi papa Michael maman actuellement tout ça na mbongo te mon soleza susute ato nazaki ko bomba esili oyebi keti lelo natikali susu komona motuka na ngate pe nazo sala susu cop te yango siko naza ko réfléchir soki soki na koko lukata na kino sala ta musala na libota mort quelconque na komata domestique te kanga mbanga na yo soki nga na tikio okino sala ki domestique maman et go permettre de survivre te ici on sali plus de sacrifices on sait pas sacrifice et bébé et belé tika to vanda kitisa motema mwana na ngai ici on sali ebelé siko lingi nini okotana bilanga zamba te est-ce que biba risque ezate ya kozala domestique tu akokeno sala na ferme bato Marie ekokio ekoki kutu nazo raisonner kutu nazongiso nde na université yozo elanga makambo kosala na libota batu maman nayebi que poser réfléchir sur ango mais maman yeba kasi yo kosala ndenge oti nanga na université oza susu na eloko te mbongo ezate kitisa motema nazo raisonner ndenge na koteka mabele na biso ya mobali nanga tukufa maman wana liniki mabelo totikali nango et puis okoteka ngo bongo bango bakofanda kimia batala yo teka ngo bongo bakosala eloko te noko ize boni yo nyenyenyenyenyenye why are you injecting? tani bozo seka basongi bomoni nga bosani ndiri bozango tonga te bosala kotonga nasa ko na posa bonjour na binote na ya pona quelque chose oye wapi mbongo na libala facture bacha wapi et puis na kotuna na yeba muko babala ko na salaka te et puis si connaît kotuna pe na yeba muko nini yoko bota parce que zemi yango bande ko ya munene ouais ça ba jouer toni nango noko is toujours pesa au respect ko lo bala mama nga buso ba boyete ozo gangela ngai ok nazomona olinga bomanga lo lingo bomaka tata na yo te eza possible te zela nanu zela nasa déjà prêt ma zombongo oyo kende na hôpital sala échographie comme ça toyeba soki mukumba oyo kumbi eza ya mwana mobali zela pongala kozela te tiyo bota tango na kozonga awa okomona face be na ngai noko ize kanga mbanga na yo nani noko na yo nani noko na yo tika mama na yo akende asala échographie aya ko convaincre ngai ke ye réellement mwana za na libumu aza mobali tala noko ize nzoka akoma chéri na mwana kasi na ye moko est-ce que za kolanda na lobaki zala concentré omona ndenge nini bulu yeke ndenge nini buzoba ezokota na kati ya libota kaka pona koluka kosala libota moko mabe nzoka mwana kasi akoma chéri ya noko na ye mama nini nango ezoleka nayebi noko ize azala vraiment mutu ya motema malamu te mais jamais atikala kotelemela biso mwana nanga oza surprise
Nga naza surprise te. Naza surprise te. Elisa na bana ne ya basi. Bazo convaincre ye asala biso mabe. Elisa na bana ne ya basi. Mama, tu penses que c'est à solo bongo? Ndime langai. Nayebi mwana nangai. Nayebi onyoso za koleka. Nini réellement mama ayebi? Na lobi nayebi te. Mais oh biso to yebi ke noko ize akomi chéri na mwana kasi na ye moko. Eh! Yango tobokola kabana malamu. Pourtant toko kufaka. Nini toko tikela bango héritage? Eh, boni seme ki nangai. Ize. Boni yo. Il ngozo sexa sexo bwe. Hein? On est tellement gentil, tellement heureux bwe. On est pas qui osa na kan envers biso. T'es vraiment bon côté. Tala. Ngai. Na bilobela kike. Soki za na mutu. Wa ko bima na ndaku wana eza oye. Eza yote. Parce que yo zate mutu. Yo yote mutu obomela ngandeko. Naza nesenga koyo koloba makambo yo. Ozomona oye wana ndoki en personne. Naza nesenga o comprendre ngo sikoyo. Ngai na ndeko na nga mobali. Tango tozaki komela malavu, tozolia na makasu. Ayebisaka nga makambo. Metala problème ezate. Na woti kopesa ye mayele. Na woti bisa oye ke asala ona singi asala. Moni mbala sima na kozonga kuna bitumba. Sala kaka ndingo moni. Ngana tina ngana no ferme na ngai. Elisa. Pesela nga bana no kuna nyoso mbote o. Mama Elisa pe a comprendre te noko ize na réunion à libota alobaki yende kutu mutaliboso esengeli abima na lopango mais lelo abongoli makanisi boye. Ozo kende wa polati mabeboye. Mama nazo keka mwa balula na quartier. Na bossa na kikutu. Ok tala. Ok pas malebo. Kendo zonga yebisa ye acha bafima malamu. Ke zonga non. Ize. Auti koleka okaka sikoyo. Maman on dirait a changé makanisni akomo kokote la biso. Est-ce que oyebi likambango? Est-ce que vous en avez quatre makabwana? Maman gâteau. Quand tu n'as pas surprise, donc na moni aye kotombukla Marie na maman ne oye. Quand na sana katito na yebi pelo côté. Allez kende oketika malebo na orphelinat iska zo kinota la bana. Moi crayon, moi stylo, moi cahier, moi gomme. Rentrée scolaire yangoyo malebo lobby le 6 septembre nazo kende kota la bana. Yo pe sala de même. Moi cahier, moi gomme. Ba orphelin zanzinga na yo. Kende kotike la bana. Bano bakufela baboti sunga bango na comprendre buso ko sala. Mais na lika na assurer que un jour ma beso sala ko yebana ba sekele na yo oza ko bomba e ko yebana. Mais ngai na ko zala ngate mutu na ko bima liboso na lopang oyo zela na assurer lo komoko nyoso elisa yo ko sala e ko simba te ngana ndako oyo na ko kufa na lopang oyo na ko tika la ko bima te. Yes. Your time is ticking. Oye, ngongano etikali moke vraiment. Naza sûr. Okomi ko comprendre que mokumba oyo kumbi eza mwana mwasi. Aussi comprendre ango. Ngongana yo etikali moke. Ngongano etikali moke. Te ngonga oyo etikali moke esande ya yo Elisa. Ngongano etikali moke. Ngate. Mais nyoso nini oyo sala nyoso oza ko sala contre ngai yeba suka yo mutongo okobima na lopang oyo ngate oko forcer ngate ngai oye mwasi malonga yo sakana na ngai nazo mona nyoso zo sala mais ngai nakobundisa yo kaka na nguya ya makila na Yesu Kristo buzoba okolonga ngate olingo yekola coiffure make-up, micro-shoulding, extension cils, zoa numéro ya Ray Hair Beauty 089 49 29 958 Nabandeli 089 49 29 958 wana ozui Ray Hair Beauty pona koyekola sala maboko kalate na kobimisa bango na lopango wana sala calme.
I'm able to do that. Noko Yes, I'm kai able to do that. nasolingana I la love de my makambo family bien so mais much. I noko don't want them nasaka to na posa te libota nange souffrir yango mo nazo ko se sacrifier boye zala calme nyoso ko sala makitoko tala bato na yo libota na yo ekonyokwama te bakonyokwama te onye mutakonyokwama oye mutakonyokwama ndimela ngai wana liloba nga na pesi yo kaka ndenge ozokendanga kishiri malamu boye noko nazala posa kotuna motuna moko noko makambo ngano tozosala est-ce que eza considéré lokola abomination te makambo ozolobela awa abomination ya nini abomination mapapa malala bosana wana abomination yebi makambo te ozala calme bosana makambo abomination yo moto ozosala noko no bashebe soin boye makambo bien boye sala calme mwana na ngai sala calme nga na kosalela yo makambo nyonso osengi ngai zilanga nakende nono réunion nakende convaincre bayike atuni noko awa nga na oki sheri eza abomination te to te noko alobi eza nango abomination te o kasi est-ce que bino na bokoko na bino mwana kasi na noko na eki sheri est-ce que eza abomination te o te papa nanga aza koaccuse ke ngam na bomi mama ya nani kuna te okoki koloba bongo te moko yo mpe fumatisaka makanisi apuchi eza te ke lokola nga na tanga mingi te obanda kofingafinga nga omatretaka ngai kosala bongo te tosolola mais pourquoi papa na yo azosuspecte ke yo moto bobi mwasi ya ndeko na ye atikaki na bomoi parce que kaka nalobai ke nakosaisir problème wana na kolandela likambo yango yango nazali koyebisa yo tika nga nakoma na ngai ata kosala panganga mpo nakoma esprit nakomotourmente bango vraiment te mezela nano soki yo bazosuspecte yo c'est que ekosenga na yo okende kojure liboso ya nganga oui na kojure mpo nga naza innocent nasala eloko te bongo tata na yo tala moninga na nga ngonga mosusu namonaka neti ondiri yo oza susu mayele te nga nazoyebisa yo ke papa na nga moto aza kotuna nga soki nga na bomi mwasi ya ndeko na ye siko soki ye moto abomaki pourkui koya kotuna ngai tala soki nazoloba makambo mpo papa na nga ntango aempoisonnaka noko na biso abandaki koloba bato nyonso ke bato nde babomi zela papa na moto aempoisonna noko na yo tala sekele bibi na nsima lisolo kibana mamaleki akoyiba telecommande lobela ye sokorobondo ya borondo ya bokondo atika telecommande pour que toyeba est-ce que nakoki kovanda fanda pusana pembeni mwana na ngai tala bitabe pe yango oyo ozwa olia merci maman boni bébé toza bien aza na ye pe bien na libumu yango azoningana kaka maman est-ce que nakoki kotuna yo motuna moko vas-y mwana nga tuna pourquoi obalanaka na papa na ngai est-ce que ça parce que olingaki ye to juste que ozali na posa kaka yo bala nini oyebi ya popo ya bolingo te nayebi ke bolingo soki euti vraiment okati ya motema epesaka kimia na bomoi ya bato balingani soki bolingo yango mpenza nde ya solo mais siko verité ya malamu ezalaka ke bilembo oyo elandisamaka na nsima bolingo wana ezalaka conséquence ya bolingo to ya baintérêt te nazokoka kocomprendre yo te nazokoka te na vie réelle le passé moko te ekoki kozala forte koleka le présent soki le passé ebotamaki na le présent alors bolingo esurvivaka ata le passé ekomi musika na biso soki eza vraiment désir ya motema na biso parce que bolingo ezalaka na condition te bolingo ezalaka inconditionnel bolingo ya solo edemeraka pour l'éternité na mitema ya bato balingani vraiment ya solo parce que vrai bolingo ezalaka bien parce que bolingo inconditionnel nde esepelisaka bato nde epesaka kimia tala moi tala sanza bango bayelaka biso bolingo mikolo na mikolo bazalaka na besoin condition te et puis bayaka mpona moto nyonso abénéficier na bolingo wana alors soki bolingo ekitelaka moto nyonso kotambola naturellement bon oza na age nini mwana na ngai naza na 15 ans
Hein, 15 ans. T'es. No. Aux en a 15 ans, t'es. Je ne pense pas qu'aux en a 15 ans. Je ne pense pas. T'es maman. Aux en a 15 ans. Mais sagesse na yo. Et ça qui a impressionné, gars. Merci, maman. Merci. Est-ce que vous avez Kolanda? Na lobby, troisième partie. Yaki bomanda pasi yangoyo. Na yebi ke bosela ki yango ya mingi. En tout cas, je t'aime. Tellement, wana. Talake bana yo. Zala musika bande konanga basi. Zala musika libota na ngai. Liboso te. O empoisonné bango. Ndenge empoisonna papa na ngai. Ndoki. Moi c'est un Ndoki. Tout ça là, soin. Aux en a problème. Aux a cobé la VIH, sida, goitre, hépatite. Zoa numéro docteur Richard Omela S4 Obika. 084 24 02 957. Koboko la maladie. Koyoka pe maladie sonité. S4 ezako bikisa. Goitre, hépatite, na VIH sida. 084 24 02 957. Wana obiki na maladie. Est-ce qu'on l'a dit? Ce que bosani kozwa numéro benga malebo. Awa moninga ya Marie akolela mama akufi. Papa si akufaka noko azako benga na bango na lopango. Alors bes héritage na bango a famille. Mama na ye batika lopango na bakende. Awa zako kanisa tango zalaka ko vanda tango zalaka ko sala mosala na mama na ye. Tolinga baboti na biso tango bazana bomoi. To pesa ka bango attention, to pesa ka bango bolingo. Mama na lempi na ngai. Na lempi na baninga nga bazana université, basa kuna na cité. Bato sala fi na bango, bato sala bola mpo na bango moko. Tala place nga nazali, nazana mboka, na kata ferme, na se ya moi makasi boyi. Tala nde bangongi bazoko ko swangai, pembe na ngazo sila valer na lempi. Mona na ngai. Yo oza zololo. Paresseuse vraiment. Parce que moi c'est abota makana makasa nzoto. Moi c'est yekolaka zela ya zamba, zela bilanga, zela ebale. Pole salibota na ye. Ni ngolo na yo boye. Na kebisa kabino bao, bozonga lisusu abate. Na kebisa kabino pe na bande lisusu. Amadou ni nyango, pourquoi? 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 Mais Mamadou, ouais ça m'a belé. L'unique m'a beto tikala nango. Olko boto la biso pourquoi? Na kebisi bino pe na ko kebisa bino lisusu te. Koloba teke na yebisa kiote o. Na muno awali susu. Amadi nini? Amadi ma papa malala. Ici na kebiso soki na koto liso ebembe kolala. Bako wela bomengo papa atika. Maman, siko toko sala nini? Oye komo koma sérieux. Tala, akomo koma danger pour na biso maman. Mabele papa atika. Libota na yelobi ba récupérer yango. Mwana na ngai. Esenglo za la forte. Dimela nzambe. Ngai. Nazaki capable te agopesa papa na mwana mobali. Yango nyonso ekomeli biso. Mais esenglo za la forte. O sambela. Et puis, ça la sans crainte. Quand il s'esprit à qui mobali. Esprit à bravo na nzoto. Ça les lombe. Tolinga kababoti na biso tango toza vivant. Ozi mwanda botala ba parents. Ozi mouké tala papa. Ozi mouké tala maman. Baboti baza très nécessaire. Cause la télébo comme orphelin. Attends la kimukolo. Oh lela. Obando kanisa. Tango papa nanga zalaka na bomoi. Otika la kaka na ba souvenir. Tango baza na bomoi. Sungaka bango. Talaka bango. Tango musu sumbongo tem très important pour na bango. Visite de temps en temps. Comme on nanaka. Ko solo laka. Et ça la kabango bien. Parce que l'obipé. Yo poko comment paka. Yo poko bota. Est-ce que vous savez là-bas ça là on dengue yo ça la kababoti bayo. Papa. La seule posa kotuna motuna. Osa libre. Et ça la des questions stupidité. T'es papa. Et ça question stupidité. Papa. Est-ce que yo ce moment Nini? Dans tout na soki ici au moment moto liboso. Mais bien sûr. Eh Jésus, papa. Eh papa, donc yo te koki et koki. Na boma bato belengai. Mais na bitumba tong nazalaka soldat. Eh papa, ozoloba ki kaka pero dans de bomaka. Oui. Na kata bitumba. Na bitumba soki obomite yo nde bakoboma yo. Bongo nde zalaka na bitumba. D'accord papa. Ayo papa, bila to maman na ngai. Bila to maman na ngai. Maman na ngai.
Bobo mabalangai. Bozongawa. Bino banani. Comme makama mindoki. Ugo. Mama zonga na ndako. Mama kota na ndako. Nanya komeka awa sambwa. Ozolinga koloba nini par là? Maman, zala calme. On dirait mutu moko azonga kota na lopango. Nayoki mongonga bato. Mutu? Nayoki mongonga mutu. Nani kokozala? Ikokozala nani yango? Nayebi te maman. Veille. Yo nani nakoboma moto awa? Yo nani? Mwana nango za sûr. Maman na za sûr. Yo nani? Mibimisa awa. To silana. Mobima. Marie, mama zala calme mundo kinye na sim na loboko na koboma moto. Marie, malembe koboma batu pamba. Yaka nano koto lala. Tant c'est un mauvais rêve. Mona nanga yaka nano. Nanya komeka. Meka kolala, bibembe kolala wa lelo. Bokozwa, bibembe kolala wa. Malebu movie. Une nouvelle manière d'interpréter le film nigérien. Kanela Belozoka. Nya pola kana tombete nebisa kabino. Mbisi akufa kamisu polele ekengeti liwa zalaka na ngeleo. Awa mwana mwasi akokanisa nanya bomelie maman. Est-ce que zali leki ya papa na ye tope cousin na ye mtabomelie maman eza koyeba na te. Nalobi zala veille yo. Troisième partie yango yo. Quatrième partie pe kalate. Mais fin na biso kozana na cinquième partie pour na bebo kotongisanga eza en combien de parties na ebisi bino botika kotongisanga. Ozogi pesanga résultat. Pesanga résultat échographie. Nazo senga résultat. Pesanga résultat. Te Ize pardon na lembi okomo tongisanga mingi. Donc vous pensez que nazo sali so baje. Pesanga ba résultat ya mbongo na pesa ko no sala échographie. Na pesa ko 3000 naira. OK ne ko sala échographie. Pesanga ba résultat. Bazala rapé belé o. Bazela ba yaya ba kufa. Batika na bomengo na bango. Merci na bien aimé Mutombo BM Prod Creative. Audrey Kande. Wapi Charlane na yo mungwele. Mwasi mbongo. Ozoboke langa mbongo boy. Ozoboke langa mbongo boy. Ngana pesa kyo mbongo. Ok no sesa ba examen wana. Te excusez nga. Ozokuta na posa ko ganga te. Na yoka ngai. Ngana ko tikala ko keno sali sata examen mon côté de plus. Te ozobanga po yebi ke nazobanga nini? Te ozobanga parce que yebi ko kumbi mokumba mwana mwasi. Te. Est-ce que yo yebi sexe ya mwana oyo ngana kumbi na libumu? Yoka ngai. Soko zona posa kozela te etalinga te mengena kozela ngonga ya nzambe soko lingi kende kobengisa baike panzanga sango mengai na kosala eloko moko te tina bota na kosala eloko te okosala ekokafi akosala te buzobe eosila buzoba oesila kaka ndenge mama nanga alobi akotikala kokende susu kosalisa n'importe quel examen te. Donc gana temi bino bozolo banangai bimali banda lopango ya tata nangai. Yo nani wapi nani tata na yo tala mwana o afa batar yo ba yenu la kimukolo ko ya tala mitala yeso kanisa nani noko ize nazo bomela yo moto na kosimba yo nanu te soko bimili banda lopango ya tata nangate oko regretter yango na promettre yo. Moi dans ce sens baje azo dinda pa ka baloki on dirait le pango tata na ye yoroye bangai oko sale le côté ngai oko sale le côté ozandoki ozamotema mabe ozo na courage ya koya na le pango tata nanga ofinga mama ngai zelo komona yo tele makaka wana koningana te tele makaka wana na ningana na kendo api bino boko bima na le pango yo mondoke ye zonga awa to silana yakati yako bengala biso lisusu na ndako yako bengala biso na lopango oyo nokomoka motema mabe nokomoka ndoki yaka ngala za prête yaka to potana yaka soki mutu moko ache mbanga na kobeta masasi badongo kufa awa
bato bakokufa awa nani akotelemela ngai. Malebo apesi mbote na ye tonton gentil ingénieur Flori Piano. Malebo apesi yo mbote sika ezwami yo. Bobima to bomana. Kaka kotungisa kabiso. Bobima to silana. Te, tokoki ko continuer ko vanda boité sans que tout ça là quelque chose. Alors, au lieu de biloba, le bamba la moko le cambo est important. Botala, baiki nangai, na insister. Bango sengli ba bima, li banda le pango nangai. Parce que ba komi ko conspirer, ba bomanga, ndenge ba boma. Yaya nangai. Nga ize. Ba ko bomanga te. Lelo, mutu moko takolala na le pango oyo, mutu moko te. Ils équipent ça motema. Dans ça la pose yo, faut comprendre quelque chose à propos ya Kanda. Kanda zalaka mabe. Ce que tu as li bosso na likambo. Alors, Kanda go bomaka, nyonso et puis ekoya mabe. Ni nango zoloba awa. Est-ce que yo kendenga zoloba te? Yenim ta beng sirenyo oyo. Pia zana pousa aso ba résultat et ba problème na ye. Alors bia zana posa na bango te na kata lo pango na ye, os héritage na ye. Ni nango yo zo comprendre te. Oh, bango est-ce que basala? Bakanga bisaka na bango, babima bakende batika le pango vide. Ok, Choukou. Est-ce qu'ils ont makambo sur besoin de raison? Est-ce que vous réfléchir à ta moukete? Ah, tala yo mokolongo kende wapi film na mesilité. Na lobi film na mesilité, tout ça pour continuer kasi. Na la tamwa mai. Na pe mesa tamwa nzoto moke pour permettre que Malebo mais la mai voix oui kauki et se rajeunir. Et zonga le susu na ndenge bolobaka la voix angélique 1308 toujours pour permettre que Nami la maille, les temps dans la maille, moi spot, maman, papa, kolongwate, jeune garçon, jeune fille, kolongwate, salaka kawana, après spot, toujours peut continuer, filmer la bissou, dans le bi, kolongwate, parce que ce que l'on veut, on peut rater, mais quand c'est ce qui peut pourrait cueillir pendant que Malebo comme la maille, il y a qu'à la chaîne YouTube, la bissou, Malebo Movie TV, qu'on a récupéré, topé, zongela bissou, la même heure, même chaîne, on recoupe à bissou, tout ça kawana. La séminaire réussi à la spot pour que la pémissa mongongo et puis tout continue de et vous soukandini avec nous ko yinda boy et ko soukandini ngala bino to ko yeba encore longo parce que tout à la film na bino tout là. Mon ami, si Canel Soko, cabinet Nouro, toujours un frappe, et ils ont continué. Double promotion, de nouvelles technologies, et bah produit Oyo, et ils ont organisé la pose de la bino. Papa, maman, jeune garçon, jeune fille Android qui est là, machine laser, et Zaliwana, bonne contre-traité, Ndouta. Tampon, cancer de peau, tache noire, peb à bouton, ben sous laser oyo, et zali ko effacer, ba tatouage en sorte nyonso, acné, na baride, na primouke, oza mobimba, et bango yo mutu, onyo kwa mingi, na maladie, ya kéloïde, ba kata yo, ezo agaga, pesa cabinet nous cosmétique confiance, au cause jamais de si, et zali ko détruire, baseline keloïdaire nyonso basicatrice evimba ezosilisa yango olingi okoma ta ya kitare acoustique mwasi nzoto pesa biso confiance libumu ekita yo okoma pla yo mutu mabele ekweya lokola chaussette olingi ezonga lokola ujanda solution ezali toujours na cabinet nous cosmétique babosani bino te mpo na mafuta ozali na besoin okoma te métis, te marron, te banane, to pété clair, tache dans nzoto, maladie APC, carie dentaire, monoko solo, tout ça ma kisi, et comme ça gamine ou pembe, ou comme ma lèvre rose, et bon off, les amis constamment, na fiche en consultation, le bien 10 000 francs à Pamba, bon consoir, cabinet nous cosmétique, mon si 4 awa, na première porte, la fikine, na commune à ma voix, référence. Neke kwa muke oza mobimba 1308 code à succès code en bongo simbi oziki merci na ndengo pesinga Kinshasa na fina na kwanza tingwa kolela na kanisa kiye mwana pale migenye ma vérité toujours mwana ndako parce que elle était bien vêtue parce que elle était bien
Stéphane 24 ans. Abiso nganja pa. Non, boya, so boya osali mokili to papa bino déjà. Chaka neto beta beta, bali obiso. Ezungwe, DJ Nico Business, Malewa Passion, Valike Zola Dioko, Malewa Simetosha, DJ Araignée, DJ Digital, Malewa Simetosha, Ebandaki Nantongo, Nalamuki Kitoko, Namoni Bebe Moko, DJ 59 Pembeni, Zelango Kitoko, Mani Watakosa. Mwabolenge, mwabapete, mwabobange, mwabolenge, mwabapete. Na boti courage ya bana bude, commandant Joël Petit, ya bawewa, na pusani na tuni kombo, Manix Kasuma. Honorable Blaise Kiamfouka. Elle était bien vêtue parce qu'elle était bien habillée. Nzoka Fandaka na Mokono. Président Joseph Olongo. Azana Yenizeze. Colin iPhone RDC. Oza 4 ans groupe de réunion. Eza makambo yetu asala kwa eza réunion jiraka. 4 ans na bibi tendela ka papa tenda. Comment dire? La vie au biso. 4 ans pour gérer makambo pour ça na malebo. Pour ça malebo te balani bango kala kala. Malebo bata kitoko bata kitoko na mondial malebo mutu wapi yekisa bango tokende hivi eza nde biso bana malebo biso olobani ndaka boza biare na biso ya papa ekititi baya bana biso bana malebo mutu tolela bino fort olobaki mingimingi te toboyaki mpe koloba kaka na biso yango ekoki tozoletango topesi bino bango kalakala donc toza kaka 4 ans po bakataka topreteseli lelo nde lelo toyoka te en tout cas na sepe vraiment bango nyonso kuna balala bango kalakala biso sikasika champion du Congo. Bango kalakala biso sika bango kalakala biso sika toujours na mobali ya 4 Merci Nabino Basso. Au besoin d'opportunité, on a dit en direct. Merci. Merci la Kevin Moussa en direct. On a dit sur la balabala. Sur la balabala, il va mon DG. Sur la balabala, il y a mon temps. Vous êtes plus la moi qui ne sais pas. Vous la maman. Merci. 4 ans à fin de zone. En tout cas, Naïbité na Lobani. 4 ans de Makam. Papa, como kalakala Patron Lego Tandinga Banzele Olobina Base malaria Awa sikoto comprendre te Chéra lobi ate kaka Na te kaka nini Bada lingolo bate Mwasa lingolo bate Lini insiste Ate kaka nini Maman Maman lobo te kaka nini Balobi babona kyo na cheche Epa ya Serge Bangala bako
Kulutu, Nishokoto, America vitesse, espace Maeva kuna Nanjili, Manu Matondo, Ligue de Champions, kuna Nasi. La kanisa qui est Wanandako, parce qu'elle était bien vêtue, parce qu'elle était bien habillée. Zoka Fandakana mon pono, Manix Lando, Abimela Kangola Abigail Lando, Motema ya Posteli Milango, Azana Yenisese, Azalaka Bukambetwe, Zoka Azana Yare, Azalaka na Yende Manzeta, Ezungwe. Le président Oladipo Lanzo, Mukolo Mokomba Lebele, Maman Thérèse Olamba, Maman Lebele, Wapi Oscar Maritou, Bosse Ibra, Banque Centrale, Honorable. Jeune fille maman, au fan d'Andaku, aux autres mélodes comme ça la tête, tu as une solution. Kobanda Bukolo ya 10 août, si le 18 septembre, centre de formation Ray Air Beauty et Gazelle Mobangé d'information. Tous amis Moussikate. Tous allez car en avenue Kimoa, numéro 61, en diagonale de la station Engen, dans quartier 1. Yaka, tous allez causer là pour te, au plus sabon mouillé d'ailleurs Valère, ou ebani no gosa dans la vie pour que les ne soient pas respectés. Le roi tous allez associer à la population, yamana to kiti si va pris, to bouki va pris pour que montignon soit à formation dans le ligne Sengem. Inscription est à liste na 5000 francs ya pam. Na 5000 francs na reçu d'inscription na 4 Ray Air Beauty. Donc na moi mon on a information reçoit frais à participation ça na $35 seulement. Donc beaucoup va pris pour nous permettre na l'union boya tous les personnel qualifié pour nous permettre une formation au yelongo bani. Voyez malamu na l'union. Les inscriptions sont Jonko. Hâtez-vous car les places sont limitées. Pour plus d'infos, contactez-nous sur. Pour les inscriptions, inscrivez-vous sur Masina, Jili, Kimbanteke, Changu Mobimba, Maman, Chen Garçon, place à Oyekola, Yamala Mwango, Yara Panabiso na Ray Air Beauty et Panabiso Lyon Cezali. Extension à cils, micro-sholding, Awa, formation Ezali. De lundi au samedi, 9h à 15h, Yara Oyekola, aux Zélanis. Nous sommes ici au Yoki Marambo et Singeli. Tout dans mon Sikate, juste en face de la station Engen, station Oya, quartier 8, Tozaliwana, Yaka et Golega Bitoko. Au point d'Anda Rosali. Fais sa vie nos valeurs. Hein? Fais sa vie nos valeurs. Yara Oyekola, à Panabiso, parce que professionnalisme, quand de fou nango, place nango, ils ont rassé moko, à Panabiso, na Ray Air Beauty. Nabiso yango ebandi 4e partie ya film Nabiso ya Kibombanda Pasi avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosakate na bandaka pe na silisaka yango yo 4e partie kasi lobby 5e partie ekoza la fin kaka ndenge toyebi ko manquer yango te kotika la pe korate yango te o Malebo Kouré Kendaki yaka na chaîne YouTube na biso Malebo Movie TV kuna ko bosana te ko s'abonner awa libota oyo depuis papa akufa avant kufa abalaki mwasi ami balé. Pourquoi? Parce que na bokoko na bango il fallait ki abota mwana mobali lokola mwasi nya liboso abotelaki mwana mobali te azalaki obligé ya koba la deuxième femme mais c'est tant deuxième femme ngo pa komi na zemi papa akufi
sikoyo awa ekomi kowela bawela bomengo leki ya papa William oyo akufaki alobi il faut récupérer bomengo ndeko na nyonso bango babima ezala mwasa liboso ezala mibale kasi tu ako découvrir que mwasa liboso penso kazaki na zemi ya 4 mois et puis si bulu eke est-ce que bakobota mwana mobali pour ceux qui baboti mwana mobali te baza obligé ya ko libérer bomengo nyonso oyo papa William atikaki bandeko ne bazwa yango kasi o tradition ndenge nini mais question tozali kotuna ti lelo nani toyebi te nani abomaki papa William parce que akufaki nsima kolia biloko oyo mwasi na mibale alambelaki ye wana tosali mwa récapitulatif moke kobanda première partie tina troisième sikoyo tolanda continuité yo moto rataki yaka na chaîne YouTube na biso film ezali yakolanda ngo kuna tika kotuna nga mitune ebele o malibwe kosala ndenge nini oyo échanger zake ye a changé mayele a changé makanisi alingi bango te alingi bango lisusu te awa na kati ya lopango ndeko na ye bakomi danger pour na ye parce que bakomi ko conspirer pour baboma ye yango abona ye ok problème te kasi atako bazo conspirer to te conclusion ya biso bayike awa nde ko compter alors bayike tokoki jamais koloba likambo pona ko sepelisa moto to pona ko sala nini oyo banani lisusu bakokima boye nini yango bozokima boye nini yango nini ezokomela bino nani azolanda bino bongo bakokima boye nini nini yango bozokima nini bozokima nani to bozokima nini oloba te bazolanda biso nini yango awa pe mama oye azosimba libumu nini elingeleka te nyes na biso nyes na ngai azolanda biso azol buto utel koleka alandaki biso na machette atakaki biso na machette siko ndenga zawana alobi akoboma biso akomolanda biso tina lopango eska biso tovandaka yango teko senga jugement pe protection na bino bayike yango tina boye na biso awa bosunga biso amadi yebisa biso vérité. Est-ce que ozana likambu na liwa ya ndeko na mobali to ya mwasi na utukokufa Sicilia ndenge nini ngai na koki koboma mwasi oyo le ya na ngatika pendant que utuko perdre mobali na ye te amadi yo to yoka kike yo banaki ko maltraiter bango banaki ko maltraiter liboso te akufa te liboso kutuba boma ye banaki ko maltraiter ye na yebi ki naza coupable ndenge ninga nanga pe easy awa yepe aza ridicule ngane kokota nina makambo wana makambo ndo na koti na kati ndenge nini te désolé mais ndenge zali awa yes na ngai yezo penser que ngam na bomi mama na ye siko ngana pe nazana mutu mususu esika ko bata mate yango na ko senga bino lisungi bon motuna ezali awa ezake amadi est-ce que oza prêt ya ko jurer liboso abakoko na biso pour prouver innocence na yo oui naza sûr naza atakutu siko naza prêt ya ko jurer amadi est-ce que oza liboma comment okoki koya na problème na yo awa pendant que tozo solo makambo etalingai ni nango comment kokoko ya okata liso tuza kobeta bakatelanga mbano na likambo ya ngai elle simolo bakenga na za personne mo ridicule nazo mo ndiro za liboma okoko ya awate okata réunion nga na bengisi pona za solution ba problème na ngai o ni nango boye amadi alinga kangate na lobaka ngo bandakala amadi alinga kangate papa oza sûr que ko jurer kangambanga na yo na ko jurer ni nyango lisusu awa mama oye aza kolela zo simba libumu est-ce kalingi abota to pe nini mama ni nango beba zoya mama yaka tokende l'hôpital mbango yaka tokende l'hôpital noko nayebi kozala motuka pardon est-ce que moi ça te na defa motuka na ona me mama nango l'hôpital na kopesa motuka nanga te akobota awa ngana lingaka mama na yo te soki akeye moko akokende kuna koyokana na docteur ba changer mwana mwasi ba pesa ya mobile noko tikana nuboye ozokanisela mama nanga mabe pona nini pourquoi linga botawa pesa motuka toki me mama na l'hôpital soza na motuka pesa ba me mama mwasi akende kobota na l'hôpital ni nyango ok malamu tokende biso nyonso poto s'assurer que ba changer mwana kuna te kende zo motuka no ya ko me mabiso nyonso tokende mama oye na zemi nokwa lobi misoga akokengela mama oye nokite kuna na hôpital akoyokana na munganga ba changer mwana bazwa ya mwasi ya kobota ba pesi ya mobali
kaka po atikala na bomengo ya mobali na ye uti kokufa. Est-ce que kosala mabongo na lobi na yebite tolanda kaka toko comprendre ozo bangani ni yokota papa yonde bonga ko zali bosoti ngana za mwana te zala calme yo kende ko tala parce que yo ko zala mbango kokima nga je sais poussani makolo passe za ko soa na kokima ndenge nini papa ozoti nanga na danger bosoki babomi ngai kende mwana nanga kende ozala mobali yo sengelo batela tata na yo kende lopango na bango moko bakomi kobanga po mwana kasi na ye azolanda ye partout na machette alobi partout akokutana na ye akoboma ye parce que mwana kasi alobi noko nde moto abomi mama na ye po abotola ye bomengo po zwa bomengo oyo papa na ye atika parce que bazalaki déjà kowolela yango. Mais est-ce que pekuna c'est vrai noko moto abomi mwasi yaya na ye Cecilia awutiko kufa na lopi na yebite. Merci na ba mama ya lukunga changu moamba na funa. Merci na bino ba mama na ngana kimpoko na bosani binote daipene kampem delvo DGC na bosani binote mote na bino kuna na mankoko azawati oza sur moni le côté kuna moni mutute te azawati natali bien oza sur papa na za sur azawati mwana nanga eza de yo oui papa eza ngai yaya boye malamu na yo ni nyango zokomela bino bozokima bozobanga boye eza obioma cousine yo aza na posa aboma biso kaka boye nazo comprendre te ni nyango za pasi pour nous comprendre ngana kenda kena bisa bango bakanga bisaka ba libérer ndaku yaya na ngai après mama na ya ekokufa yesko akomi na machette na maboko alukisanga partout abomangai soit disant ngana bomi mama na ye papa yo ndoza la base ba problème nyonso oyo pourquoi bandoko kende ko maltraiter bango zela ngana expliquer implication na kati ya makambo yo soki bakena la police oza na trouble ukomi oza na problème te ko kende bongo te la police te ok problème te ngana uti les gosses na ye pona arranger makambo yo. Mais est-ce que ba bimi déjà na lopango ngo te mwana wana azamuta ba trouble wana ndoki na zwe bisayo bon papa moko sima moko liboso nanu esengeli tokunda nanu mama na ye sima tokolanda makambo otikala tokolandela ngo sima beke yaya boyi malamu na yo ok problème ezate awa pe na l'hôpital bakozela mama oye abota yo moto za kotala est-ce que kobota mwasi to mobali nazo comprendre pete banda to yaki est-ce que kobota to te na comprendre baza ko manigancer ba changer mwana mwasi bazo ya mobali te ni ndango est-ce que za mutali boso kenda classe te pourquoi zo ko réfléchir boye na l'hôpital makamoni sala makate docteur paye yo en tout cas félicitations. Awuti kobota kaka sikoyo aboti mwana mobali oui na lobaki yango bosilio tuna azo saigner boya toke nomona bébé te bomi tungusama te boya nanu te bozela boya nanu te mama nanga aboti docteur na yebi ba plan na yo te awa plaisate na yebi tango so ba changer bébé eko simba wate awe ko simba te ngamo na zawa noko soni na yo tendingi nini ya kokobota mana mobali kaka boye eko simba te mukete eko simba te kote o maria za ko sepela chinenye buso banini za kolobela ngai ngana to yokanaki to sala ki chéri pendant 3 mois siko buso banini zo lobana ngai te ni nyango tozaki ki chéri pendant 3 mois siko ozolingo compliquer nga pourquoi to telmi ngana ozo bananga buso ba te zonga na boye ozo sakana ngai na ko tombola na ko pasola libu na ko bimiso michopo te ko sala ngote mekangai yende ozawa oza mutema mabe na bonga maki déjà po yo oza mutema mabe na ko tombolo na ko okite nakozala kasi nakozala tala na ko bimiso michopo akokama sakana ngai ozo sanga baje ekomi makambo ya bambeli olingi kuma bitumba ok ngana yo 10
za to ko bundama donc moi moi so alinga bimisanga vraiment michopo oye onyenye awa libota na biso na kati ya ngumba ya ville province ya Kinshasa. Papa mama tekona ngai yo moto ozali kotungisa mabe ozali kobelisa bamaladi ya lolenge na lolenge. Solution esili koya na kati ya centre hospitalier onge tosunga na biso ezali kobengisa yo papa na ngai koya kozwa lisalisi gratuit ya ofele pamba te sate eza na prix te bamemeli biso bapare professionnel na bamaladi oyo etungisi biso ngonga molai na maladi nyonso oyo ozali kobela oyo etungisi yo solution etikali kozwama te na bapare ezali kosila mpo na libela yo moto ozali kobela AVC, hernie discale, nerf asiatique, douleur na ba articulation, makolo kovimba, makolo pasi, rhumatisme, maladie ya genou, douleur na ba articulation, maladie ya sucre, maladie ya miso, nyonso bazali ko traiter gratuit. Ezala maladie ya hémorroïde, ezali koleka kaka na bapare. Dekoranga itika tembe, welisa sate, eza na prite, lelo, bapasi na biso, kolela na biso, solution esili koya. Na nzela ya televizio yo papa na ye pe ko découvrir yo awa na sali pas même 2 semaines mais na yo ki changement po na ndé na bandaki ko tambola boye na bandaki ko tambola penja boye mais na tamboli na tambo na zozonga pe sima na tamboli penja quand même pas même 2 semaines na tamboli olanda traitement changement ezalité babongisa bino kine kitoko oyo bakieli bino bapare professionnel ato tambola kate osongi mobimba ezala bato ya hernie discale ato tambola na beke sengi opération bapare ezosala opération sans cicatrice ato tambola kate obwaki beki osongi mobimba bazwami na commune ya Limete quartier Kingabwa Izame Poilu ezala osala accident otikala na défaut bazali kosoigner nyonso na bapare gratuit ya ofele soit numéro ya téléphone 081 11 44 873. Merci na bino ba so besoin ki opportunité à kotala film na biso ya lelo lobby continuité ezali koraté ya moté film asika lobby ezali koraté ya moté même chaîne même heure kaka ndenge toyebi toujours avec la voix angélique Malebo Movie le sexy boy Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka lobby même heure tokutani awa kaka pour continuer filmer na biso kasi na rappeler les sous le 13 août oyo ezali anniversaire na ngai Malebo cadeau message appel et au salanga vraiment bien na singara na bino bolingaka Malebo nde bo salanga moi message est bien moi les sola malamu et au salanga bien moi cadeau pe na robo ya te parce que bolingo na bino envers nga na robo ya te bo manifester yango kasi yo pe mo totala ki biso bote na et tikali nanga sekolo ba loba lioko Kilia omabota mabino tokutana lisusu kaka na film oyo ezali koya 1308 code à succès code à mbongo code à moto simbi oziki Shalabalane sana Shana manana mayana saka Dibiti pada dutakan dia da pasha I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I